émission Nabino misala ya fachi awa tozali na Kimbantseke commune ya Kimbantseke quartier Salongo na secteur ya Bakwanga awa babenga yango Bakwanga zone nyos Bakwanga yango to féliciter mingi Fachi tozalaki na lumière te apesi biso lumière apesi biso goudron atili biso mai atikolo papa na mai susu oh papa nga naza mwana mabeliti mai tala mai awa kosakana te ekangamaka te courant ekatanaka te bongo sikoyo moto andenge wana tosaleni très bien asala kaka misala ya fachi depuis Congo et Salama ba président baleka Kasavu baleki Mobutu aleki Kabila aleki les fils aleki mais autre yo komona nde na temps oyo Tshisekedi nde mutu a reconnaître que quartier Salongo oyo nde babitan bazalaka tika na saela bango siko nzela pende esengi basala misala ya fachi yango ezaka kanzela pamba te eza makambo ebele lokola courant oyo po tomoni ba poto ya courant koti to biti est-ce que kala bozaka na courant et l'autre côté banda to butalanga to na botami awa jusqu'à naza na botami na 1970 mais na yeko mona ngo pas même ba 2000 et quelques ça fait pour na biso ça lokola loko moto moni to vandi na ba président mais to mona te azana d'ailleurs to moni azana coquerante misala ya fachi nzela oyo afa basala nini makadam oyo ezaki na ndenge nini est-ce que zaka déjà nzela fachi ya bongisi kaka auto ezaka no ndeni betalo lisolo bandeko bana poto bana Kimbantseke bana njili bana na mikili bazolanda te nzela oyo avant beto ekota ezalaki mabele po bato bazwa transport awa bake na Saint-Thérèse basi bana moto bana osouffrir makasi mais Fachi président aye Fachi beton aye a créé les biso nzela oyo ezali abambi te mais asali aye a tracé asali félicitations misala ya fachi toza pene sengo mingi ndenge aza wana tobakisili esu manda wana ekoya fasala po misala na ye oyo nani esili te po akontinue misala ti na suka nango asala tobwakili ye bafleur place azali bon travail merci misala ya fachi depuis toza boye totika komona nzela boye te awa Bakwanga ezalaki nzela mabele impraticable okoleka ndenge nini bamoto kuta ezosukaka kuna mituka ezosukaka kuna grâce na ya Fachi beton tokomotambola seke pepele nzela polele mituka ti wapi ti na Bakwanga na suka vraiment ya Fachi beton aumela misala ya fachi Pourquoi président pa ozali merci na oyo sali biso to sepeli to ne sengo na yo alors mandat na oyo ata bache bakale ke simba te faut continuer ngo so to mono kesu malamu ko continuer so esoya po to za posa mboka so za malamu en tout cas Fati aumela penza donc bato bazala contre Fati babandoki pe biso to bundela ba prière ba koka ete donc aumela penza donc asama kamalamu donc bato pe basa pene na ba bundise ba koka ete mota nzambe ko sikisa bango donc azalaka toujours bende le penza ekoya te misala ya fachi bana ya kotoyo oyo 20 na sepeli mingi to ndimaki tende prince kokota awa na Kimbantseke pe to ndime pete pompe kokota ubie kure kokota ka to sepeli pena to moni kure koti en tout cas azosala ta ko lieza nini ka azolanda na moko na moko ekobonga ka to komaka bien misala ya fachi ngana oloba avanda na oyo te mutuni na olongolea ko uta wapi po biso ba oto ndimaki te mboka koto ya Bakwanga 13 Kimbantseke ko koma na courant bien maya bien nzela kitoko kokweya na bamoto tozalaki amwa ezate da papa na biso Félix Tshisekedi avanda mutolongole na moni na ngate misala ya fachi to defanda ngana lobaka malamu finga mama na ngai na kolimbiso moke po yo moko sana malédiction fingi mama mais soko fingi président pa na ngana bundaka penza na bundaka po na président parce que ofingi ngato ko swana to ko bunda parce que ba auto moni lelo to moni yango te biso to su ba grâce mais na ba papa na biso ba boti biso ba zu ko grâce ko mona ba minda ote ba nzela ote ba kufi ba kei mais biso su grâce na nde to moni nzela o salami eza développement parce que ba kansaka social ezaka kolia na komela te
or que abundi nanu tanga zui pouvoir na ye nanu coronavirus crise mondiale abundi guerre na mboka mais gratuité salami to moni banzela partout so koti azo sala oyo soit disons ko bimana zolobi ke o azo sala te pana ngana mona kazana kokerante misala ya faci tozali awa pona olakisa bino partout président de la république azo sala misala na kati ya république démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili réhabilitation ya Veni Kulumba na Masina réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema banzela ezali ebele o mokonza mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya république démocratique du Congo désormais bobanda kozwango awa na FM télévision partout misala ezali kosala Le linge sale c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin d'abisso partout dans le monde. Mbote na bien nyonso balandi ya FM télévision na bibose belé bon des émissions oyo bande on abisso ya France, bande on abisso ya Portugal, bande on abisso ya Allemagne, bande on ya États-Unis, bande on Australie surtout, bande on abisso ya Paris. Merci na bande nyonso o boza ko s'abonner, bozo partager des émissions, bozo aimer en tout cas nzambe apambola bino. Alors émission la bino misala faci kaka ndenge to prometaka bino ke to kitaka partout président de la République asara misala partout sa banzela partout azobongisa alors to kitaka poto la sabino alors lelo toza awa précisément na commune ya Kimbateke na quartier Salongo donc route bozomono eza babenga ngo maître coquet donc route oyo eza 6 km et bandi awa na maître coquet eketi na Sainte-Thérèse et kokuta tina ba boulevard Luemba na si bana Njili boyebi boulevard Luemba donc awa toza na Kimbateke pa yo pito okuta na bandeko bana Kimbateke poto sona bango pona route o baseli bango boulevard o baseli bango donc ya kosakana ti doza à béton. Merci na pasteur Jacques Kafa pona ba aide pona chaîne l'homme de Dieu en tout cas nzamba pambola o elongo na mama na bana nyonso na ndako to na pesi no bambote belé. Merci na bandeko nyonso o bo soutenir biso FM Télévision. Alors TV za radio te profina kombo mesano to zo ba habitant ya Kimbateke na babitan ti donc to la sabino route oyo place o ndenge ebandeli na place ekeko sukolela donc bomona awa na FM TV. Alors pour finir to continuer na biso TV za radio te to zwa babitan ya Njili ya Kimbateke bino mo bozomona donc route oyo sukeli awa mais to mekepe koyeba chef bonjour. Bonjour papa. Toko za kombo Kombo nanga monsieur Dirandal Makungo. OK papa oza habitant ya Njili ya Njili Kimbateke. Njili Kimbateke. En tout cas, salut bien. Migano ko bisa biso. Nzela oyo ava basala makadam route oyo boulevard o basemina kitoko ezaki ndenge ni. Wa penza ezaki na golo baka mama na bafulu toaki na kovivre na ba poto zelo grave. Donc on vivre ga bongo na kokoso kaka. Est-ce que ba moto zo ko tabe ba mituka? Moto enda okota mais tonoko travailler na difficulté penza na passe pena mutu kwa kutu eremeka ko yate vraiment bon ebisa biso na route oyo ebandi wapi pe suku yapi bon na niveau toza na maître coquet ebandeli awa ekei awa toza na maître coquet na bakwanga awa na côté toza ebandeli awa pe kuna pe na donc ebandeli na bakwanga awa na maître coquet ekei na virage ya Sainte-Thérèse côté ya ITPM ya Kala et continuer ti mettre coquet kuna et continuer kuna ti na boulevard Luemba côté Wenda 7 o ya face à 1 wana. Merci beaucoup. Yebisa biso est nous allons comment le président quand même à kanisi biso bana Njili bana Kimbateke asali biso boulevard o sentiment nous bon en tout cas vraiment sentiment est énorme parce que to s'attendra raté Bananza ambassadeur mokili na ye a tout ce que l'on a principé. Donc on a les choses pareilles en tout cas vraiment plaisir à trop pena. Donc ba fleur est belle na mokonza mboka. Merci beaucoup. To côté tous habitants bana Njili bana Kimbateke anezala. Bonjour papa. Bonjour. Maman mkeboy. Kombo nani? Kombo ngai Modeste. Pas Modeste. Ah oui. Vous habitant Kimbateke. Naza penza né. Donc ça dit na botami penza na Kimbateke na quartier Salongo.
malgré tobenga ngo salongo mais ape na kombo ba surnommant ngo lokola bakwanga. Et voilà. Ça dit na botami awa na koli awa. Toyebi ba conséquences à quartier oyo depuis Congo et Salama. Ba président ba leka Kasavu ba leki Mobutu aleki Kabila leki les fils aleki mais autre yo komona ndé na temps oyo Tshisekedi ndé mutu à reconnaître que quartier Salongo oyo ndé babitan bazalaka tika na la bango skonzela pende sengi basala. En tout cas, pour Nabiso, pour Ezali a venu Maître Croquet. Maître Croquet azali avocat ou a défendu qui indépendance ya Congo. Oh, Tigoloba. Il y a défendu indépendance ya Congo. On va appeler ça Congo a venu Maître Croquet. Ça dit il fallait tout tomber mais depuis Tolobi Congo et Salama et loko to mona ngote. Yango so to moni pena sali biso nzela oyo to sepe na ngwezaka kanzela pamba te za makambe belé lokola courant oyo. Ouais pour to moni ba poto ya courant koti. Tu dis est-ce que Kalabozara na courant et l'autre côté banda to butalanga to na botami awa jusqu'à na botami na 1970 mais na yeko mona ngo pas même ba 2000 et quelques ça fait pour na biso ça loko moto moni to vandi na ba président mais to mona te azana d'ailleurs to moni azana coquerante parce que banda na botama na koma na HO na zaka ne sengwa trop to bana ko lo bango mukolo tanke ko kanzamba rotina biso ka musunga ko yana Congo wa kusunga biso le to mombo to zaka ne sengwa trop po zaki so to tambola ka likolo ka ya mai poto direction ndenge bandi boyeke ko suka ti na entrée ya boulevard Luemba o eke s'intéresse parce que basale stade ndesko suka nango bakwange suki ya te continue nango mais pour na Zélande ya biso venir mettre kokende sukeli a mais quand même boza satisfait pour Nzelango malgré tout na moni mais ça moulaye il a à peu près combien de kilomètres bon na koy bat avec ça ba à peu près 4 km 4 km de distance oui en tout cas merci beaucoup papa un mois pas ya président Fachi Zolanda yo aux émissions Misala Fachi to la sera partout président Sara Misala alors président ta émission message nous repose na Mokonzambo Zolanda en tout cas na PC ba remercier il y a trop donc ça dit na féliciter na oya sali biso to mané ko lobango si na telemia wa na to na bebele musu to tchala banzoto ba cicatrice bima pona ko wela likamba président na biso a défendre biso na mboka oyo ba o ba yebi biso ba milo ba yebi to défendre ngana ba mala mofinga mama na ngai na ko limbiso mokepo yo moko sana malédiction fingi mama mais soko fingi président pa na ngana bundaka penza na bundaka pona président parce que ofingi nga to ko swana to ko bunda parce que ba auto moni lelo to mona ngote biso to su ba grâce mais na ba papa na biso ba boti biso ba zu ko grâce a ko mona ba minda ote ba nzela ote ba kufi ba kei mais biso su grâce na ndeto moni nzela o salami eza développement parce que ba kansaka social ezaka ko lia na komela te or que abundi nanu tanga zu pouvoir na ye nanu coronavirus crise mondiale bundi guerre na mboka mais gratitude salami to moni banzela partout so koti azo sala oyo soit disons ko bimana zolo bike o azo sala te pala ngana mona kazana coquerante mandat na epenza to mona kate nani akoko ya susu a remplacer na moment oyo si mukolo nzamba ko bomba ye na suka na ye moko nzambe mutayibi place ko sukusida ye mais likambo tozolo bango ngana bilanga vérité na bombi te likamba constitution en tout cas ba mata bakita que ça soit il faut que modification salama pour aloba yango avant ti de lopé et ko salama et salama parce que to kanga ba fraude ba fraudeur mboka oyo o bazo boya constitution salama c'est que ba yebitina na bango mais pour na biso to boya kile ba fleur ça dit o etikali nango Congo ezaka Kimbatseke te salongo te mais partout parce que ça na makala tozali na babumbu en tout cas vraiment zo ça en tout cas pona ngai penza en tout cas nzamba bomba ye abate da ya pese susuma a multiplier suma yela koleka vous allez madame pona biso ba Congo merci beaucoup papa en tout cas tozoko bana ba interview na biso tozwa ba papa na biso ya Kimbatseke papa bonjour papa comment on a Malacoste yeah papa habitant ya Kimbatseke naza habitant ya Kimbatseke naza né ya Kimbatseke grandi ya Kimbatseke na kati ya mabele oyo mama bayebisa biso nanu beta sona lisolo bino ba doyen ya mabele oyo ya commune ya Kimbatseke bayebisa biso nanu nzela oyo avant basala nini makadam oyo ezaki na ndenge nini
est-ce que zaka déjà nzela facha ya bongisi kaka auto zaka non ne beto le solo bandeko bana poto bana kimbateke bana njili bana na mikili bazolanda te nzela oyo avant beto ekota ezalaki mabele po bato bazwa transport awa bakei na Saint-Thérèse basi bana moto bana osouffrir makasi mais Fachi président aye Fachi beton aye akreele biso nzela oyo ezali abambi te mais asali aye atracé asali félicitations souci na biso kaka comme esuki awa ekontinue esuka kaka awa te ekontinue ti na kati kuna bango mpe kuna bamona yango basepela ndenge biso tozosepela awa po toza mpe na esengo mingi ndenge aza wana tobakisili esu manda wana ekoya fasala mpo misala na ye oyo nani esili te mpo akontinue misala ti na suka nango asala tobwakili ye bafleur place azali bon travail merci papa bon mekano ko expliquer biso yo oza wapena dodo ya mabele ka ndenge na soloba expliquer biso nanu po bana njil bana ya kimbateke bayi banono endroit oyo toza wapi nzela oyo bandi wapi pe esuki ti wapi bon awa nga nazali mwana kimbateke mwana mabele oyo nzela oyo ebandi na 7 na quartier 7 eye 5 Saint-Thérèse après longwe la Saint-Thérèse eye ti awa na bakwanga awa tozali na Kimbantseke komi na Kimbantseke quartier Salongo na secteur ya bakwanga awa babenga yango bakwanga zone nyonso bakwanga yango to félicité mingi Fachi tozalaki na lumière te apesi biso lumière apesi biso goudron atili biso mai tikoloba papa na mai susu oh papa nga naza mwana mabele ti mai tala mai awa kosakana te ekangamaka te courant ekatanaka te bongo sikoyo moto ya ndenge wana tosaleni asala kaka merci papa bakisa emo maloba na kaka ya Fachi beto aumela depuis toza boye totika komona nzela boye te awa bakwanga ezalaki nzela mabele impraticable okoleka ndenge nini bamoto kuta ezosukaka kuna mituka ezosukaka kuna grâce na ya Fachi beto tokomotambola seke pepele nzela polele mituka ti wapi tina bakwanga na suka vraimen ya Fachi beto aumela tozozila kaka nde misala sikoyo misala biso bajene tozawa misala soki kaka misala ezwami esuki mpo na ya Fachi beto 80 ans na pouvoir. Merci beaucoup. En tout cas, bana Kimbateke baza vraiment na esengo mingi na sibino bozomona donc badoyen Kimbateke bana esengo basepeli lelo. Papa bonjour. Bonjour papa. Comment on est? Bilengo Ntambasani. Vous habitez à... Oui, je suis né ici, grandi ici. C'est nous allons le président Lelo. À Kanisi Bino Bana Kimbateke, à Selbino route oyo, il y a béton. En tout cas, on a remercié le président Fati pour le président Baleke Belé. Quartier Eza Lelo Teza Kala. Et Salama avant même quartier Mousso Salama. Mais tout le monde a le côté. Tant tout le monde courant, tout le monde maï, tout le monde macadam, tout sepeli. Mais souci na biso zanine. Tolingi to évoluer na misala na biso o ya quartier surtout stabilité et là quand faut atchanga na mutu faut lukila biso mo banche o ezaki no facile biso to so biloko to ke boka libanda pona soin à quartier nzela na biso ya ka na besoin na loba papa bon au toucher pour moi bien mais quand on comme ça biso ba Kimbateke logo bijou présent c'est biso poto batela ngoto batela ngene po mona jeune mususu mona mutu mususu ameliji na azui bidonji aboki na kanifo mutu so azui nini matite na lupango so mbule bandi azui aboki na kanifo mais quand on était que habitat ya Kimbateke mais quand on repose à moi conseil pas bandeko pas bana Kimbateke pour to batela nzela na biso yango na koloba boye omoni mboka so ekoti mopaya mboka ekufaka mais lokola biso mo bakolo mboka to ali so to moni mutu abwaki directement to ko tena ligne abwaka lisute parce que soin ezala donc mabele na biso mo to ko bongisa yango biso mo to ko batela yango mais so bazwi mopaya bate so ka ya sele ba posa na yake makamusu mo atala ezati mais lokola biso mo ko to sali c'est que to ko linga te un jour makadam oyebeba to ko linga te mutu aboka salite na ye na terrasse biso sala ka salongo na biso vendredi samedi to longo salubrité mais ko loeba pusu
talaka bamikolo boye eyebisa biso mpasi mais somo baenche moko mike mike eza ata mo ba 3 pine ekoede biso tozwi totie tokebwaka wana nde esa biso mwa malamu. Pesa message par président Zolanda otaki mwana mboka congolais pesa message moko par président par rapport ya nzela oaseli. En tout cas président pa ozali merci na oyo osali biso tosepeli twana esengo na yo. Alors mandat na oyo ata batie bakaleke simba te faut continuer yango soki tomoni okesu malamu okontinue so ezoya mpo toza na posa mboka nso ezala malamu. Merci. Merci beaucoup papa. En tout cas c'est très gentil. Bandeko to continuer n'habiter to tikaki papa abasata moi un mois pour finir pour tout ça ah donc toi na sengo toi na ambiance ya nzela na biso obasali biso awa. Papa bonjour. Bonjour chef. Papa un mot par rapport ya nzela. Ngai kombo Manzeku. Biso tozali bano to botami na kata mabele. Hôpital à 7 eza biso nde moto fongoli hôpital à 7. Na promotion na biso to sepeli mingi po tozalaki na mabele. Les autres ont une difficulté à casser pour nos transports. Car c'est avec Fatih Béton, en tout cas, tu peux sur Longonia. Donc, Nzamba Bombayo, Mikolo na Mikolo, pour te jouer en transport, comme ils sont pétés, ou Bimimba la mort transport. Donc, ça là, où est-il qu'allez, où nous sommes Mongonia, à Zolingaya, qu'on déranger, en tout cas, sur la musique, la place, c'est à Fatih Béton. Tu baxi local Longonia, où papa Mobuta, le baki, moi, l'amboka, nous surtout, battre les locaux, na yo, ya Moussala, le Fatih Béton, a battre les places, Yohana. Jalousie bazanga ate kasi bakokoka eloko te biso tozosepela mpo biso toza moko ya kata mabele na bijo otili biso atuka toleka lere nyonso mpona kobongisa yango ndenge omoni biso tovandi awa po toza bana salongo ya bakwanga esika nzela euti depuis 7 na boulevard lwemba ti eye na bakwanga biso nde bana mabele tozali awa oyo ozomona tozofelicite yo longonia Fatih tikalaka libela na libela. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, toujours continuer na ba interview na biso profina. Toujours appelé ba jeune quand ndenge zalara yara profina yara boye. Toujours ba jeune na biso. Toye ba massa yara massa. Ah massa bonjour. Bonjour. Oza habitant ya nini Kimbateke. Naza habitant ya Kimbateke comme na Jérémy. Naza chauffeur ya nzela o prestation o président asel biso. Il s'est nzela ozaki ndenge nini est-ce que depuis botama na Kimbateke est-ce que nzela o mona basalango depuis nga botama na mona mama boete donc prince oyo parti asali biso président asali biso prince oyo eko rumela seko na seko bana biso bakoko na biso bakuta prince oyo biso la yoso buli ozo na ndako boye mapeka pasi selu ya ndenge donc moto kutuda so moto bando bandiko ya boye papa ekati zelo mapeda okwana te ba mère bano mata sous moto te mais mère on mata moto donc prince donc ba tina set kuna donc béton na béton fachi béton na béton tout le kitoko donc de temps na poule mais tout passe à souter kitoko merci na président musala ozo sala merci président musala sala merci masa na sepeli masa barisa moi nga komo na nga Ange Gabriel na bana siko na Kimbantseke na mabela bakwanga awa prince o bana to botami tima kambo ebandi ti bana na biso babotami bayoko mona prince biso ba papa na bango prince ezalaki te mpona Fati pena beto na beto ezalaka beto na beto pena mpona Fati ezala pena beto na beto kozala tina ti félicitations pena nde atie biso tout droit sika ezalaka tout droit ka bongo mais eloko tokosenga biso bajeune toza bajeune misala nde tozwa nde misala nde na mabela Kimbantseke oyo mpona président na biso mpona prince mpona courant ezala kaka béton na béton. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, merci pour finir toujours continuer bandeko bilimo bomoni boyoki ba habitant ya Kimbateke ni balobi. Alors prince oyo est relié Kimbateke na Njili. Donc ils ont Kimbateke était relié Kimbateke na Njili. Alors tu fais ça radio toujours continuer l'intervention toujours pe ba bandeko mususu ya kota ya Njili kuna ba mega mpe ko pesa la ndenge zalaka. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Les pays brûlent, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille.
quand les éléphants se battent sur les arbres en Sibis. Merci beaucoup bandeko tozo continuer na sire boti kolanda ba interview bandeko ya Kimbatseke kuna place nzele bandeli ninge ba expliquer. Alors awa tozaka même route donc tozaka na boulevard o ya Maître Croquet donc na sibnemo bozomo na boulevard yango malgré tout nanu ba inaugurer ngote mais ba mituka des leka donc ça à béton donc il faut bâtir ba lumière donc quartier oyo commune o Kimbatseke quartier o tout ça awa ba kina couranté maïté couranté mais na bokasité ya chef de l'état ba kotil bango mai ba kotil bango courant et soki bongo te ba kotil bango lisusu makadam de bomo na boulevard au basel bango ya Maître Coquet. Alors toujours continuer kaka na ba interview na biso tozo bandeko en tout cas bana njil bana Kimbatseke baza vraiment ya ko sepela donc au monde ndenge baseli bango nzela bango donc balobi ke nzela o ezaki impraticable donc nzela o ezaki impraticable mais lelo quand même nzamba sali grâce nzela yango comme tous en ordre doyen nous. Bonjour doyen. Bonjour. Chef, tu as comment nani? Le nom c'est Mozalissi, mémoire à couloir. Ah donc établissement automoni barakito ko boza yo. Vraiment. En tout cas félicitations. Félicitations mais nous avons vraiment trop joie. Très bien. Na eloko lelo tomoni yo. Biso toza ba descendant to botamiawa, to koleawa. Mais tout ce là comme on a biloko aboyete mais vraiment na président na biso ya ba jeune na président le l'autre du ya ba jeune et puis ça la biso vraiment ba biloko moko nanu to monati donc vraiment coup de chapeau vraiment n'a pas président de la République pour eloko déjà un il faut citer biso biso sur route za guinéenne route yo zala ekutu impraticable. Les allées qui est impraticable, donc pour Moutou, Aouta même Saint-Thérèse ya Awa, à Robalukata 2-3 fois na moto. Zélo, poto, foulou, mais les autres ça circuit tout le monde a vraiment que non, et comme praticable, camion, Nazabo Exona Bina qui n'est pas victoire. Je suis obligé. Nazon ata 0R, na roya okomana bien andao. Quand même et peut que en plaire pour la moni même na bar ba couleur à sika donc en plaire donc ngana zolo ba ke non ngana botami na kolia na tikala ko moni loko te net ozabo courant bien mai bien makadam eleki en tout cas donc to zasko to bandeli vient zéro donc biso vraiment to bandeli vient zéro vraiment biso. Profitez de repérer message mon par exemple pour battre belle bazoloba facha ça le côté alongwa boye mande sili boye mais n'habiter papa était que yo moi na Kinshasa moi na kin en plus moi na ya Kimbatseke message ni repérer na bandeko baza ba ignorant ba na ba poto na ba Brésil ba Allemagne ba États-Unis message ni repérer ça pour le président de la République mais bandeko na biso baza na poto to bandeko ko déclarer batini la biso mais le batini la biso souté pour biso pe mboke bongi nango mboke bongi nango transport à l'aise courant yango ezopela mai ezobima so to kena ndako mona mai ezobima to senga bango suba mbongo te ponani pour biso pe lelo bazo sa la biso oya mutuya nous sommes découragés pour biso pe to za na maboko président sera pesi biso main dans la main to travailler donc pour le président vraiment nga vraiment nazana na problème na présenter donc oh azo sala pona ngana mona ka bien ba rocard ba prince monsieur Zouta même makala wana ba bumbu donc pona yepe na pona nga Nike très bien merci papa OK merci vraiment totiki OK mais na mona en tout cas espace na kitoko après donc so mutana pour ça opema na Kimbatseke ya espace comme nini chez Mozalissi mémoire à couloir en tout cas espace moi pas au Mokonzi donc bana mikili oh non Kimbatseke passe à revendre des athées sur la Kimbatseke route yango basali espace à bien revendre yango za mon pépé hôtel makadam ba mitukizo les gars en tout cas kitoko merci papa tozana bana poto pe kuna ba yebi déjà que bazo baniko ya babandiko ya bazo ya pena bazo za na ba place ba botama bazo ya facilement aya na camion ya bien à okota à robima osiko nini susu batika président vraiment pour un président pena na tolo merci beaucoup en tout cas toujours continuer ba interview sur préfina tout le monde peut maman Kombo na Maman Esther. Maman Esther oza habitante ya commune o Kimbatseke. En tout cas na fa pena Kimbatseke. Maman Esther yebisa biso na komona le président kanisi biso bana Kimbatseke aseli biso route ya kitoko boye esengoni ozana.
En tout cas, na esengo makasi pena po na Fati Béton. Po depuis biso to kota na 13 awa donc to tira ko mona donc eloko pena sala makasi pe to mona ngote. Donc okende boy makadam, osa boy makadam. Donc so ozui moto awa okiti mamona Sainte-Thérèse na Sainte-Thérèse donc transport nyonso okozwa. Donc a facilité biso donc bien penze koti donc mai pepele. Makadam pepele courant pepele. Nde toza beto uti matanga toza atova ne so pas mozalisi donc to mela batibwa malili makasi donc to komi kutu lokola bato donc to leki ba commune mususu ebele pe ador moi été mama pesa message mo ba ya président Olanda yo message ni ko pesa pa président de la République ndenge aseli bino nzela o en tout cas Fati a oume la penza donc bato ba osala contre Fati baba ndoki pe biso to bundela ba prière ba koka été donc a oume la penda donc osama kamalam. Donc bato pe ça peine na ba bundise ba kokete mota nzambe ko sikisa bango donc azalaka toujours bende les penza we ko ya raté donc na PCP merci pe o sali pe na donc nzamba pambola e en tout cas merci beaucoup maman très gentil alors to continue pour finir tout le monde peut papa zoleka tous papa directement bonjour papa bonjour papa comment on a maître Araba toute la caméra biso toza FM télévision misala ya Fati to la sera partout présent sera misala alors le to kiti na Kimbateke na route o to bité papa route comment on est maître Croquet ba yipse biso nanu aux habitants ya Kimbateke bon nazali habitant Kimbateke penjili changu kaka OK yipse biso no route e bandi wapi pe suki wapi bon route e bandi tout justement na Luemba na quartier 1 ti na bakwanga awa mais na omona déjà za okota ba 4x4 ya ba Secomaf poto doit route Sanda donc côté dans kanti 3 nzela déjà c'est côté na wa winda sisi wa la police ya 13 na sisi donc c'est du déjà route Sanda wa Secomaf au 8 quartier 1 ti Sanda kuna na Bakongo donc ba faciliter tâche ya ba camion ndenge kendaka ba nzela pona ya otika ba mamakala kotika ba fufu kotika ba kwanga kotika ba manioko kotika donc tout ba baliaka ba comme na facilité c'est que bien présent à désenclaver Kimbateke vraiment président et ça pour la Kimbateke mais ndé total déjà ba œuvre ndé to mona tina ba monga fula partout vraiment ezali félicitations et ça déjà azako battre record moko ya ba benemine quoi donc yango to préféré à changer la constitution comme ça l'an 2027 a posé à tia candidature na a continuer à si ça projet na nyonso ezali njili Kimbateke Kinkole partout asisa oyo esengi na Kisasa pour Kisasa koma bien très bien siko to ko sepela po to zaka na pont moko ya manjili bon il fallait na Sainte-Thérèse pour na okota mbala mo matete tout droit moko za na Sainte-Thérèse quartier 8 na mona ba danke za osala ba mabele mais na monde te basuki il fallait bakata po faciliter ko kende mbala moko campus keto kenda po manjili wana so embouteillage ali vraiment to ko kokate ba camion donc ils ont l'accès kendeti musale zo sala mame net musale sala matambouteillage ya makasi oh ba route secondaire il faut ça les belé net ya zo na mona ki déjà na masina na route ya rail ya train kenda 12e rue bientôt ils ont aussi là siko asala sous bord moko awa nenga sali kuna wala vraiment facilité. En tout cas, papa, un mot pour Nzela au président Assali Biso, Bana Kimbateke. Vraiment, on féliciter le président Fatipo, Assali Biso Nzela Oyo, et peut pas Assali Biso stade. Ah, ok. Ne stade Wana na Sainte-Thérèse vraiment pour côté Union so Kimbateke Njili Banini, ba le beta mara kuna. Ba tournoi makase beta mara kuna. Donc ezali terrain moko social donc il y a battu tout à côté Tchangu na ba matete pe ba ya robeta
donc grand terrain où il y a sali vraiment les stades félicitations yangwana donc si na voté déjà il y a Mbalami Sato déjà na pointé déjà ngai mutali il y a liboso na voté déjà bien avant. Merci donc il n'a sepeli mingi nenga sali vraiment to komi na facilité moi bien. Très bien papa, merci, très gentil. Merci président Fati oza likologa. Merci beaucoup. En tout cas bandeko tozo continuer na ba interview na biso to la Sabino terrain municipal au président Sali awa na Njil précisément na Sainte-Thérèse wana ba sali bango terrain mo kitoko to uti wana bandeko donc ya propre mais mycologie to la Sabino po esengi fo mo ba mikanda mo ba cacher kaka ndenge zalaka to la pour que to kota na kati to jono ba image ya terrain wana ba sali awa na Sainte-Thérèse. En tout cas merci. Tozo continuer na ba interview na biso to joa bandeko kaka ndenge zalaka. Po nzela o place to bandaki eza place bandeleli. Alors ce que tozo bima boiti place que kutanela na boulevard Luamba tout ça awa na boulevard Maître Croquet donc Maître Croquet eza nzela o basali biso bana kimbatike na sibimo bozomona nzane komi mama bonjour tout ça ata mama albatelo ba mo pona nzela mama mbote mama mbote mama kombona kuna alutete nzila mama lutete mama oza uvandi ya bandakala nasali 15 ans 15 ans mama ipse biso nanu est-ce que nous avons comment le président asali azuli cancer sala bino nzela oyo bati makadam oh na sepeli mingi po 15 ans nasali awa na babalonde 15 ans nako bana ya kotoyo oyo 20 ans na sepeli mingi to ndima kitende prince kokota awa na kimbanseki pe to ndima pete pompe kokota ubie kure kokota ka to sepeli pena to moni kure koti en tout cas azosala ta kolieza nini kasi azolanda nanu moko na moko ekobongaka to komakaka bien biso tokomi kokene luka biloko ya koteka tozulaka na porte lupangu kaka obimika na porte lupangu ozwi leto baoke zula musika bakuluna bazoke kare biso kasi awa tozozulaka na porte lupangu yango na sepeli mingi pena nzela nde komikamba moso binoka na lupangu na tongo bimika be bozwi no bisimba mokeno kambela siko tokomi bien pena na sepeli na kana kyango te tondimaki te mama président Zolanda yo mais un mot était que maman les lobes jinzi là boji courant boji mai mokonza mboka liloba nango yebiseka nde merci na nyoso yazo salela biso peto ndimaki te yango siko to sengi yo merci asala ka continuer ka kosala ka bolamwa ndenga zo sala ka biso na mboko ya continuer kaka elo mongo nde bakuluna bazo sila te malembe bakosila kaka malembe bakosila to kotika libre beto do bimana biso ba 4 wana tozokene bien tozozonga pe bien merci beaucoup. En tout cas, tous ceux qui continuent à intervenir na biso, donc nasi bandeko bino mo bozomona ndenge ba sali route, nasi bozomona na ba nini soki ba dalet so ba nini ba bengaka. Maman, en tout cas, maman bonjour. Bonjour papa. Maman, comment on est? Comment on a maman Iget? Maman Iget. Vous habitante ya commune ya Kimbatike. Maman, exception nzela o ezaki ndenge ya va président asala makadamu asala. Angelo penza ezaki mabe makasi. Ezali pa mabe zelo tozomatela moto mais faut mona tozoko koyaka na ba moto. En tout cas penza papa basala biso lo moya kitoko penza. Po tozana esengo makasi nzela na biso bongi, to penza bien, to penza oh na victoire te, to penza très bien. Ça pas bien. Maman, message mo pa ya président nga zo de kansa sala bino nzela, message ni ko pesa. Message na ngezali en tout cas penza papa nzamba mona pa président na biso amona ye place aza abakisele so o ezangi susu po aluka su place bebe sika baninga bazali akele suko bongisa su côté wana po na biso penza papa en tout cas vana na ngwende na papa bisiko zali merci mingi na oyo sali biso tozali pa na pasi mais okomisi biso bimisi biso penza na mokili po tozaki ya kobatama. Merci beaucoup. Tu as vu meilleur basata moi le bamonko. Maman bonjour. Bonjour. Maman comment on est? Olga Mindemba. Maman Olga. Oui. Maman Olga, ça biso nanu. Est-ce que nous avons comment le président non seulement nzela mais toki na mai na courir côté qui mbateke. Est-ce que nous avons? Bon, ngai sengo nanga ezaka kapo président awanda ko lota biso makasi. Oui. Ngana oloba avanda na ote mutu ni ko longolea ko uta wapi. Po biso ba otonzima ite mboka koto ya bakwanga 13 kimbantseke kokoma na courant bien maya bien nzela kitoko kokwea na ba moto tozalaki amoa ezate da papa na biso Félix Tshisekedi avanda mutalongole na moni na ngate na mona te oui
naoloba makambo nga naomona mpona nalongwe mo ngafula nabi na ye koto na tete mpo na église kosambela mais nakomi koto oyo vi naomona kaka mpasi nga binzambe na esala ndenge nini koto vraiment komata okende église mpasi oke église na bana ndenge nini naomona kaka boye bato akomona basala nzela ngabi seke nzela ngo eza ya solo namoni mpenza oui président ekomi réalité papa faci avana ye pesa message moko pa ya président Zolando kasi mpo na nga message na opesa papa babisika nanu oyo baprince ekoti te bakinga na suki bakota kati bafin fort là-bas koma kuna papa mpo bacourant mpe nano ekoti te bamosusu baza na difficulté bamai papa bato baza kuna bapesa bamessage na bango omona kolela na bango eza kuna ndenge biso tosepeli bango mpe basepela message nange eza vanda. Merci beaucoup maman. Vanda papa. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabi kumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabi kumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir. Plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur les désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. La concertation sur la décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État. Surpassons-nous, oublions ce qui nous divise. Et cherchons ce qui nous unit. Vive à la nouvelle citoyenneté, abat les intérêts personnels. Vive à la jeunesse patriotique, abat la balkanisation. Toyokana, tolingana, tosalisana. Le linge sale, c'est la famille. De la famille qu'on saura les contenus. Arrêtez le jeu des mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana. On sait la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali sikabi kumbate. Ezali lisolo yabana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. Les points focaux, c'est l'intérêt du Congo. Ce n'est pas s'écouler de mots. Le pays brûle, on n'a pas le temps. Éteignons d'abord le feu. Arrêtez le jeu de mots pour que le soleil brille. Quand les éléphants se battent sur les arbres qui en subissent. Toyokana, tolingana, tosalisana.
c'est la concertation. Concertation ou dialogue. Ezali esika bitumba te. Ezali lisolo ya bana libota moko. Tata mama na biso Congo. Arrêtons les jets de mots pour que les soleils brillent. La concertation ou dialogue n'est pas un lieu de partage du pouvoir, plutôt un lieu de prise de conscience pour tracer l'avenir de la RDC. La concertation sur la gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. La concertation sur l'économie, secteur productif et finances publiques. La concertation sur désarmement, demobilisation, réintégration sociale au rapatriement de groupes armés. La concertation sur les conflits communautaires, paix et réconciliation nationale. Merci beaucoup Bozaki Belé, botu kolanda émission na bino misala ya Fachi. Alors to bandaki na route oyo maître Croquet yango awa donc awa eza place maître Croquet e ko bimela kana ndenge na to ko expliquer bino na simalanga ezali Sainte-Thérèse na ngambu kuna ezali route oyo bengi Macadam Luamba donc boulevard Luamba nde yangwana oyo eza Sainte-Thérèse donc oyo ezali boulevard au basali Croquet maître Croquet donc to l'accès une place maître Croquet bandeli depuis na Kimbatseke to zuba habitant ya Kimbatseke to solina bango alors boyoki ba impression na bango alors merci mingi na profina si ma caméra merci na pasteur Jaika pour le soutien na yo merci na l'incroyable Mirankianvu merci bandeko nyonso bozo partager l'émission bozo aimer en tout cas bozo liker bozo commenter na ba peine bino esta biso mala mingi alors ndeko pour soutenir chaîne Nabino FM TV ko partager l'émission na biso ko aimer ko liker en tout cas et ko zala mala mingi awa to na njil to la sano banzela nyos au présent azo sala awa na kata njil donc les autres une route oh ya maître Croquet alors lobby to la sano nous avons sous lobby to titre aussi sanjil après to ke commune mususu en tout cas merci mingi na bandeko nyos au bo soutenir chaîne Nabino FM télévision soki nzamba zongité de kutani à la prochaine bye bye. Misala ya Fachi tozali awa pona olakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oezui kubanda mitendi ti na aéroport ya international ya Njili réhabilitation ya Veni Kulumba na Masina réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema banzela ezali ebele o mokonzi mboka sali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo désormais bobanda rozwango awa na FM télévision partout misala ezali ko sala